Ngai nazali munganga na salisaka na médecine indigène moderne na yaka mpona kosomba bakokoti po esunga ngai na kopesa batraitement na bato. Kokoti elingi kosunga biso na bakataracte bamai nango wana, ezosunga biso na bamiome ya miso, ezosunga biso na baglocome, ezosunga biso eza na manière mai nango wana. Osope yango odopangwisa na miso, soki opangwisi yango na nsima obikisi otangisi ezolongola bamiome na baglocome na bakataracte. Kokoti esungaka biso mingi na bamibali oyo bamai na bango basperme eza faible, bongo mai nango wana ezopesa bango force po ajakile na puissance mpona ajakile na mama kitoko. Oui, kokoti excès na kolia yango mpe mingi epesa bokonzo ya kimobali mpo kimobali na ye mpena etelema. Kokoti etelema makasi epesa force mpe ye nayaka osobaka yango mpona kofufa misala wana. Eza huile oyo mundele asaleli biso te, azwi huile moko boye ya avocat, azwi huile moko boye ya ngombe, azwi huile moko boye te, eza plante naturelle ya nzambe. Huile nango ezali naturelle. Huile nango matolo mingi bana membre ya biso podcast télévision balobi yanga wa bino le gombo katie yangwe bolole mosenzi moto ya makolongulu tozana bino ensemble balobi te tozalaki te tozalaki be na mboka kuna toko voyager toko talisaka bino be culture toko lakisaka bino be mabina mboka na biso leka papa na ngai kilo omeli pema toleta bino be culture ya mboka na biso toleta bino be mabina mboka na biso ya libe kitoko mingi bana membre totali ya biso podcast tozali awa na wenze ya bakokoti toteta bino bakokoti eza motu ya mingi mpona bana membre bacommentaire na bino émission lekaki wana bakokoti bokommentaki bolobaki no te association yango mpe eza kombo nango nini zomo bakokoti yango Montréal bandeko bamona maloba bolobaki ete bakokoti yango eza be nini association eza ndenge nini ekosala be nini ekokende be ndenge nini ekosala be ndenge nini tozali awa na bandeko ya kokoti tozosala na bango nyonso tu eza kitoko mingi mais tobosani te association bakokoti association kombo nango nini association kombo nango nini nabosani lisusu association kombo nango nini Mijemiko nini Mijemiko. Omonaki tata alekaki Mijemiko elongi na be yeyo Mijemiko me ebongo kalakala ozalaki be wana na déplacer na kenda mboka kosomba kokoti na kenda ti inongo koluka kokoti mais siko bandeko bana membre tata association Mijemiko balobi tokosala na bino ensemble makamba kitoko makambu oyo esengeli oyo eza bien makasi na ya biso podcast télévision ya biso podcast télévision totondola bino masolo etali mabina mboka na biso pe culture mboka na biso tata na ngai tokochawa mekano kolobela bana membre makambo etali kokoti et pe association na bino etabe kitoko mingi meko tondola biso bon association na biso eza kitoko mingi po musala oyo biso tosalaka kokoti nanu ezosunga bamaladi ebele mais tozangaka appui ya l'état po akolandela biso mpe na association oyo Mijemiko toza partout toza na Brazzaville toza na Angola bandeko ya Angola bayebi ngai toza na Cameroun toza partout mais kokoti oyo bozomona oyo bato bayebi histoire eza badocteur ezosunga malade ebele mais quand tolandaki na manaka na bolobi ke kokoti eza kobimisa mafuta e kotraite malade ebele kokoti ebimisaka huile nango moko naturel eza huile oyo mundele asaleli biso te azwi huile moko boye ya avocat azwi huile moko boye ya ngombe azwi huile moko boye te eza plante naturelle ya nzambe huile nango ezali naturel huile oyo eza na bato mosusu basala yango huile d'olive etraitaka eza bato oyo baza na baprostate etraitaka eza na bato baza na bacancer dipo etraitaka eza bato oyo baza na bacataracte
etretaka ezala bato oyo mai nango nanu ya kati eteta nanu na badelivrance tuna bapaster oyo basombaka yango tuna paster liloba konde paster konde mpe asombaka yango ayebi basombaka yango donc église liloba mpe basombaka kokoti basombaka mai ya kokoti yo ozolukela nga likambo te te église liloba basombaka mai ya kokoti wana eza langage ya ndeko ya kokoti eza langage esafuyi nzamba nzamba te alobi ke église liloba baya kosomba kokoti bana membre eza langage ya chafuyi nzamba nzamba te etali nde tata nani tata Rachidi eza langage ya tata Rachidi alobi paster konde église liloba baya kosomba kokoti eza be bongo basombaka kokoti mpo baretire mai bayebi puissance ya mai oyo eza na kati ya kokoti mpo eza naturel église liloba wana monene baya kosomba kokoti basombaka mai oyo ya kokoti na kokoti eza langage ya tata alobi yango bato bateka bakokoti awa eza langage ya chef nzamba nzamba te eza langage ya nga te mpo na boluka ngai te tata alobi bien église liloba bayaka awa basombaka kokoti bayebi puissance ya mai ya kokoti eza be bongo eza bongo puissance ya mai ya kokoti eza makambo ebele paster konde ayebi yango paster konde ayebi yango ayebi yango paster konde ayaka kosomba yango aya kosomba te bato tu bayaka kosomba mai ya kokoti baza bata liloba bayaka nde bamemeli bango basombi yango totinda bango balitre oyo ekendaka esalama bajus na kati ya bwana na ye paster konde na bonzambe na ye ayebi nature oyo eza mai ya kokoti eza na makambo esalaka ebele yango tosenga mpe soutien mpa na ye po plupart na église ya konde plupart bato bapesa biso mpe bwania ya mai ya kokoti bato mingi bama profite na mboka oyo mpona kosomba mai ya kokoti mpona paster konde non vraiment napesi mbote na paster konde église liloba nyonso tu bana liloba kote bazali paster konde balobi ete makambo kitoko eyali awa na makambo etali be kokoti eza be bongo eza bongo papa balobi ya biso mpo likasi meka nanu sikoyo oyo boye okozwa yango boye okotenga be combien bon oyo soki moto akosomba agro mpo biso toza bagrossise toza na bato oyo basombaka epai na biso badetailleur bake kopasola ngai nakozala mso na 4000 kokoti 3000 kokoti nakoteka ngo na moko te ekosila nelo te toza badepositeur eza na bato mosu aya azwi 100 kokoti ake nango lemba motu mpe liloba so ana bezwa bajus bamai ya kokoti akozwa mpe 200 piese ya kokoti ake nango ndenge batindeli ye comprendre biso badetailleur totekaka kokoti piese moko na prix de détail na prix d'agro totekaka yango na valeur ya 1300 mais siko bandeko bakolanda biso badiaspora nyonso tu pesa numero na yo na bandeko bakoki kobenga yo mpo na kotalisa mpe association mpo na babika mpo na tokoleka na bandeko ebele tokoswana bango pesa numero na yo ya whatsapp numero oyo moto akoki kobenga azwa yo eza bandeko ebele partout monde atie bakoluka botuna chafu nzamba nzamba numero te numero nde yango pesa be lokole na yo numero na nga ezali 082 19 79 577 wa numero olobi Rachidi kokoti okota na nyonso na ngai okoyeba bande nango lisusu 082 19 79 577 Rachidi kokoti. Merci bana mambo totamboli awa na wenza bakokoti bomone tembule ebeti moko zonga makolo bomoni makolo ebebi awa totambola be na babwatu babwatu totambola be na babwatu mwa kolekeza te wenze bebi makambo bebi makolo yango na tokotala bino omoni kuna nde bakoleka zwa kuna bana poli kasi bomoni totambola na bwatu mais tokosala be mosala mpona mosala ekende liboso mais tokosala sikoyo bato ya kokoti tosola be na bango makambo eleka be malamu mingi mbote mama. Mbote. Boni mama. Bien. Santé kitoko. Santé za bien. Mekano kolobela biso makambo talibe kokoti eza be lolenge boni. Na ngana yebi makambo kokoti te papa. Oyebi yango te. Yango na balobi kuna oyo. Mais yo liaka ngo. Nga lia na ngangu. Mais yo ko liaka makambo tetaka yo yebi te. Na liaka ngona yebi yango te. Yo ozo tetika ko lie. Merci bana mambo totambola mbote ndeko. Mbote moninga. Boni. Bien. Mekano koyebisa biso makambo talibe kokoti makambo kitoko mekano kotondola biso takabelo lenge boni ezote pe na maladi ebele kokoti ndenge ve nanga lobi kokoti eza mbuma moko boye eza lokola nzete ya mbila oyo ebotaka mafuta eboti makokolo eboti bapose esali mpe
bamasanga mbili eza kwa mbuma kokoti ya mbuma moko boye nza masala yango bien bande eve na nga lobi eza solo bapasteur pa liloba bayaka basombaka yango bakenda kosambela yango batiala yango maboko na nsima yango mpe nza masali miracle nde ya moke nazala koloba yango wana. Donc église iloba mpe baya kosomba be kokoti baya kosomba kokoti pasteur asala yango bamiracle na église ata mai ya pamba soki ozwa yango osambeli yango soki oza na kondima ekobikisa yo. Pasteur asala kokoti mai nango wana yango mpe ndenge eza bongo ata bakati yango mike mike bakalingi bateki yango na plateau ezala kitoko mingi na mbuma moko boye eza bien. mekana koloba nano kokoti yango soki ozopakola mafuta nango bien ozolia yango eloko nini esalaka mpenza malamu parceke kokoti wana ndenge eza wana mafuta nango bamosusu basalaka nango baproduit ya suki bamosusu bamafuta kopakola lokola bacrème kokopile wana bamai nango wana bamafuta nango wana basalelaka yango bawile nango bakokoti wana nde eza wana mosusu basalelaka yango babiloko ebele nao toyebi na mosusu toyebi te ali mpe bongo tomoni mpe ndekwa okomema kilo toki eya kilo makasi kilo makasi eleki masango okweya te nakwea te nakaki nango tiare siko bokomema nde ndeko tya loba te bandeko balanda ya biso mpo likasi balanda yo komo mpe nani omonanga funde chapitre mongongo ekauki boye fourni chapitre bandeko balanda mpo likasi mongongo ekauki boye okoyoka mutu mongongo ela fourni chapitre eta be bongo wabe komona wabe oui fonde chapitre mais siko olobela biso mongongo ekauki be mpo na nini agene lotoko kokoti mai ya kokoti on est déjà habitué mama ya kokoti nesalaka bien mosu mongongo ekauki namelaka bien mai ya kokoti c'est important mais siko mongongo ekauka mpo ani disungwa gene peut-être ça peut être mais peut-être on met la canda gene oui basala musala kilo na combattre mais maseka kilo mais bon il faut me la gene pour le moment fatigue mais ce qu'on le bano korotier tetanani pour de bon dans notre soit ben chapitre pour na bonsoir korotier tetanani vous m'excusez parce que les manga korotier na bika mafuta les restes na éviter à part na nyapone basalaka ba reba nyapole uta pe na kokoti à part ça na éviter mais tu connais ce que balobi ke binonde ba konzi ya kokoti ici c'est basé à yomoko mona taka mabele to nyati ya poswa mabele ya poso moka zo kuna bandeko balanda poli kati bamona ba mabele ya poso oui mabele ya poso kokoti wana pe to moni pe tata baloba kuna na pe tata maloba te zo maloba loba ko tata boni Comment on Mboshi. Nani? Mboshi. Walibe kolo. Na Mumbala. Et bon Mumbala comment Mboshi ezala? Ezali. Ona biso Mboshi ngela sali pasa. Dalingana na biso. Ali pasa. Na ali pasa. Wali pasa. Et bon li pasa na zali. Azali ana jade waza sala ko. Bokokana. Mekano kolobela biso awa na wonde bakokoti osala be mosalani. Na memaka kokoti na mwana mishemiko na memaka kokoti na porter ya mishemiko. Donc oza mwana ya association Mijemiko yo mutotali makamotali kokoti ngamuna memaka ngo siko kokoti eza kitoko tetaka makambe belé eza bien mais tant siko ozo sala boye o mona kokoti ngo zo produit biso benini ezo produit biso makambe belé na santé eza bongo merci tata akotiawa arrangement kokoti mbote tata mbote to mona zo ranger kokoti Mouela sunga bandeko bamona ndenge bako ranger kokoti ava bo classer ngolo kwa machine to charger na sac siko siko kokoti bo ko teka mobe wapi ngai na utika savu na yako somba awa na kinete wana komina kasavu mais et beaucoup na katavu kokoti teka makate teka makabie makasi na gambela so ina dépôt na opala omona ba dépôt minene za wana ya bakokoti mais siko do ando yende osomba pono ke nango ana yeko somba na kinkoli pona ke na komina kasavu merci to mono kokoti balobi ke ba tombola tombola to tande soke kwaya na okima bembangu se kwaya na okima bembangu to tala be makamu ndenge zokende atomboli kuna atombola kuna atombola awa bokweye bakweye awa bakweye na kokoti ya biso polika tomimi bengambo awa Mijemiko
association Mijemiko bomoni loba mama loba mama loba mama loba mama loba mama loba mama mama Amélie Pemba lobi mama asaka kokoti to mama lokwa mbinzo biso awa to toyiba te tokakopera to makokoti biso nde toza boye mbongo eza boye oyo ayebaka fana na palare na okataka na oyiba asaka rien tanga libongo esika kokoti ebima awa boye ne eza bongo biso ozwa mbongo so misaka kokoti toyibaka te oyibaka te peut-être bongo yo moyo okanga eza te olobi okanga eza te kokanga neti kokoti kotia na chasse te tozolongola na se tozotia nde na basaki tozolongola na se tozotia na basaki biso mosala tosalaka kaka ya kokoti donc tobokola bana na kokoti kokoti osi oyo loba botondola bandeko na podcast balanda loba kokoti neti kokoti oyo talaka si oyo mosu na kongo mobimba ezaka na Mijemiko association Mijemiko bayebi tous les races oyo nakolo na lipangu na yo eza 2 mètres olie mbuma ne o race chinois race japonais race belge yango baya kala na mboka na biso o belge o banzita milai po esala ba 12 ans po ebota mais race oyo na lokoti oyo eza race chinois euti asiatique ye ata na 3 mètres 2 mètres 20 3 ans olie yango soki oza na besoin ya kobalonela yo plantation ya kokoti yaka na Kinkole na Mijemiko okutani na moko ya Mijemiko ya komi na Sele président Rachidi Mombongo ye nda kopesa yo tous les plantés oza nango besoin so oza na planté ya oza na besoin planté ya belge oye koluka na association Mijemiko soki oza na besoin ya planté ya japonais chinois toye biso planté oyo akosalaka mulayi ezaka 2 mètres 3 mètres aboti 5 ans olie kokoti donc eloko na kolobaka yango wana bosunga biso toyebana c'est tout kokoti tale todama kokoti omumelengi kokoti baza ebele kokoti yo kokoti amana D'accord, bana membre balandi ya biso podcast na pesi bino merci mingi bomone te toyena bino côté makambo etali bakokoti tata palingalo batata mwali loba ngai nazali munganga nasalisaka na médecine indigène moderne nayaka mpona kosomba bakokoti po esunga ngai na kopesa batraitement na bato kokoti elingi kosunga biso na bacatarakte bamai nango wana ezosunga biso na bamiome ya miso ezosunga biso na baglocome ezosunga biso ochango na ndeni na miso eza na manière mai nango wana osopi yango ozopangwisa na miso soki opangwisi yango na nsima ozwikisi otangisi ezolongola bamiome na baglocome na bacatarakte kokoti esungaka biso mingi na bamibali oyo bamai na bango basperme eza faible bongo mai nango wana ezopesa bango force po ajakile na puissance mpona ajakile na mama kitoko oui ekokoti excès na kolia yango mpe mingi epesa bokonzo ya kimobali mpo kimobali na ye mpena etelema kokoti etelema makasi epesa force mpe nde nayaka kosobaka yango mpona kofusa bamisala wana. Merci bana membre manaka na biso komi na suka na ya biso podcast télévision nde tokutani mbala nsima moi toza na wenza bakokoti ndenge tokosola makamba kitoko mpe malamu na oyo etali bakokoti mpe kitoko malamu na ya biso podcast télévision. Abonnez-vous, partagez manaka oyo ya libe kitoko mingi et osala be malamu mingi. Merci kima bota mingi yokuta mbala nsima. Bye bye.
sali mekondi mekuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when do I begin cause leki mingi? Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The comeling is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okila kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumuto pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esio sala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso opo na ntina nanga. Yamotuya yo. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati otemeza temo misale moni bana mambo moni awa ni chafu nzamba nzamba na otiko kweya me toza na bwatu tozo lekana kona opesa makambo kitoko na ya biso podcast television na sibi na biso podcast television to tambola toza wa bomoni nzele zate to tambola kabe na biso bato ya bakokoti oui nzele zate leka na bwatu non les bah ça bino te comment on a mannequin Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso tosenga ka esio sala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso opo na ntina nanga. Ya motuya yo opesa nga oferi nzambe tata. Esengo nanga ya libela